Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Ce côté n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es dans sujet moko maman nabiso bengi na des shows Denar TV. Maman zo déplorer comportement ya mara trenaye, c'est-à-dire maman zo le la comportement ya maman mobokoli. Tout ça wana. Pourquoi dans le bibongo zala branché na pesa au détail. Maman na biso benga na des shows Denar TV, maman lobi boy des shows biso ndenge toza tobotami na Kinshasa. Mettons baboti biso tozala ki bien na kati ya libota na biso. Papa na biso azala ki un fonctionnaire de l'état mais azala ki na ba fonction ya makasi. Papa azala ki pe na mbongo, papa bandai ko vivre bien. Mais mbongo kaka ndenge sala mibali mutu so azana mbongo ebele akoluka pe basi partout. Papa na bango ayaki kozwa deuxième femme, ayaki kozwa mwasi ya mibale. Mwasi ya mibale tango ayaki na ndaku na bango, mama wana azalaki muzombo. Muzombo wana ye azalaki makambu mabe. Kaka ndenge zaka obotola ki ya batu ya yo pe bakobotola. Mama ya muzombo awumelaki te na libala. Baboya nina papa na bango. Papa na bango ayaki kozwa troisième femme, mama mbanda. Mama mbanda wana nde côté problème eza aw. To bandeli problème aw. Maman lobi de show, papa na biso lokola azalaki un fonctionnaire de l'état, azalaki na ba fonction moko ya makasi na gouvernement, tokotanga te quel gouvernement, po tozana posa te to pesa trace na kati ya lisolo. Awa so opesi lisolo, olingi to tia ba trace ya lisolo no, tokotia. Soko boyi lisolo no eza na trace te, tokobeta lisolo anonyme sans trace. Toza wana, maman lobi to beta lisolo na ye sans trace. Papa na bango azalaki na ba fonction na niveau à l'état, baye ko pesa ye poste mususu diplomate, mais maman na biso alobi boye du fait qu'azalaki déjà mukolo, azalaki déjà na ba responsabilité na ye ailleurs, abanda ko fanda lisusu na famille te. Baleki na ndenge batikalaki na ndako. Mama mbanda mutema mabende ya suka. Elo mninga na olingana loba, pona nini toujours basi o bayaka na kati ya libala. Surtout soka ye même na bana na ye. Bano ba utaka libanda, il faut baya ko dominer na bana ba kolondako. C'est-à-dire il faut baya ko dominer na ba kolondako. Ba dominer na bato ba ko kuta na ndako. Pourquoi toujours ezaka ndengwana? Et puis chose grave, pourquoi ba maman mbanda bazaka kaka mitema mabe? Okuta penda bato na ndako na bango, na papa na bango ba vivraka, na ba bien na bango, mais yo ye penda obandi ko dominer likolo ba bien ya bato. Ba maman mbanda te yaya tika na lelo pena sola ba mama mama na tuni boy pona nini bolingaka bana ya baninga na bino te bolingaka bana ya mbanda te pona nini question wana na lingi ba mama to sola koto bien to sola bien bobimisa na vérité mitema na bino na émission na besoin ba mama vraiment bobimisa ba vérité ya mitema mama na biso abi des shows ba kutaka biso na ba bien na biso salon otozaki na otozaki na deux salons tant bazana na Kinshasa bazaki na des salons ndako munene des salons salon o bango babandai ko vanda tangu mama mbanda ye o to lobela sikoyo mama oya lingi lisusu te bana bavanda na salon oyo akutaki bango bavandaka mama lobi biloko na biso moko me mama mbanda ye ko dominer nango yo nangi mama koto pe ato sola bien yo ebika des shows Denar TV azara po na bino na lingi bo pesa nga secret mitema bolingaka bana ya mbanda te pona nini pardon penda bolo bana okoto biso mibali tozana na problème te ngaso na lingi mwasi par exemple na zui place ba papa biso papa so ndenge toza so to lingi mwasi azana bana na kolinga mwasi na lingi na bana na ye biso mibali tonyokola bana na bino te mais ba mama boza mitema mabe so okutika mobali na bana na ye to na mwana na ye mwana wana il faut comme ennemi na yo gérer. Mais non, ils ont erreur. On les a eu biloko atango akala. Ba maman lelo baza ba maman chrétienne, ils ont ba maman o ba ebi nzambe. Mwana mobali na yo aza mwana na yo.
Et que ça la nini soko yiniye. Et plupart tout le monde a tango nyoko la bana mbanda wana ndengwana na suka ya vie. Omona ke bana oyo moko boti ba oza na vite. Kaka ba oya mbando banda ko nyoko la ba onde ba oza na vie. C'est ça le contraire des choses. Donc elo ninga na ngana lo ba mama longola mutema mabe na bana ya mobali na yo. Lobi na yo oyebite. Tantôt ba oyo zobondela ya yo ano zomona bango ba angelu ba onde ba oza ba démon ya lobi. Ba oya mobali oyo zobenga ba démon lelo ba onde ba angelu na yo ya lobi. C'est-à-dire tika kocha distinction na kati ya bana oyo boti na bana oyo yaki kokuta na libala. Ce n'est pas bien. Yo kasko problème ezalaki wana mama lobi boy papa na bango asombaka ba mapango ebele tango azali na ba fonction ya makasi mais actuellement papa na bango azali susu diplomate te musala esila papa vit à âge pe alembi azokoka lisusu eloko te makambo ebandi awa mama mbanda ba mapango papa na bango asomba na Kinshasa bateka awa mabe basomba koto mabe bateka ça dit mama mbanda zo gérer biloko ya mobali azo gérer biloko ya mobali sans que bana na ye oya liboso yaki kokute na bango bayeba mama na biso oyo ndaza mwana mwasi oyo asi akoli parmi bana ya papa oyo yaka kokute na bango mama lobi boye de show papa na biso azovanda pa mama na biso oyo mama mbanda ngana zaka su na bango te mais azo nyokola papa na degré moko ya GT atako sokola bilamba mobali ya sokola raté mama na biso alobi tellement que papa na biso pe abalaki mwana mwasi wana abalaki mama na bango oyo mama mbanda ba âge eza presque serré ça dit papa na bango abotami par exemple na 50 mwasi ayeko botama na 53 donc ba na écart âge muke ça dire mwasi akomi lokola tobengeka yaya mobali azo maltraiter papa na bango na ndenga mukete mama mbanda azo maltraiter mobali na ndenga mukete maman na biso mutapesi isola lobi des choses mais ce n'est pas possible papa na biso même bilamba kolata boya propre na nzoto ezate mbongo nyonso akanga carte bancaire ya papa na bango mama mbanda nde asimbango ba mbongo nyonso papa tonga na Kinshasa mbongo batindaka ya banda kundenge batu bazofuta na ba mbongo na ye mike ba makambo asalaka kala soki ye elekaka na compte bancaire wana carte mama mbanda akanga mais yo olingi mobali bozala na ye mobali asi akoli prends soin de ton mari maman na biso kolo lisolo lobi des choses papa na biso azo souffrir maman mbanda azo souffrir papa na ndenga mukete jusqu'à tel point ko loba ko finga papa salité ba ko yozwa papa babeta tourbo papa bilamba solo na nzoto mais bozana poto papa solo na nzoto mais bozana poto et sali mawa pasi na son maman na biso lobi des choses na nyonso wana nazwa ki papa toye kovanda na papa nanga esika moko ndenge bavandaka na papa ndengo wana mbongo ya papa mama atikala na carte mukomsusu abimi azoke musala azwi leki na ye ya mobali na papa na ye alobi bokende kuna na ndako pa mama bokende kosenga mama carte bancaire wana bozonga nango awa po papa pe ndenge avandi awa aza na besoin ya kolia aza na besoin biloko mike tout ça ba besoin na ye ezebele ngana koki jamais ko bandozwa mbongo na ngana bimisaka tandis que papa ye moko aza na ba mbongo oya ye ya banda kwa tonga na ba affaire na ye eza na maboko ya mwasi na ye bakenda pa mama mbanda na bango na ndenge bazonga bayeni maboko pamba leki na ya mobali abi tokoki kosenga ye carte te mama oyo kolo lisolo mama na biso kolo lisolo abi desho na mona ke kokendo samba na ye milai na kendaka na banque esika identité papa na ngeza na annulé carte wana oyo eza na maboko ya mama mbanda na annulé yango na saliseli papa carte mususu na zui papa tozongi pa nanga mama mbanda ake na banque akendo bimisa mbongo carte invalide mbongo ebimite toza wana problème ebandi awa yoka biloko ebimi na munoko ya mama mbanda yebisi bana boye bino kutu ndenge boza wana bozalaka bana na ye te bozalaka bana na ye te ndenge eza wana bino boza bana na ye te azalaka papa na bino te yaya yo ntango oyaka libala okutaka bana na papa na bango yo kutu oza mwasi ya misato mama aboti bango akendaki mama muzombo ayaki mama muzombo ake yo troisième femme oye okutaki ye na bana na bango na bana na ye okutaki ye na bana na ye lelo kaka po yo kokota na libala wana bana wana bakomi ya ye te bandeko basi ba mama tobangaka makambo bilo muso koloba boyeluki problème sérieux bana na âge wana
maman oyo apesinga lisolo abi papa ndenge naza na si na koli papa nanga si akoli yeba siko depuis tobotamaki ti lelo mama mbanda aya koloba biloko ndenge wana ke biso kutu ndenge za na wana papa na biso te ayebisi papa o wana pe bazalaka bana na yo kutu te yaya tobatelaka munoko pona nini mama mbanda kozala na mutema ya mabe ya boye okoloba bongo pona nini juste po babotoli yo mbongo juste po babotoli yo carte bancaire par contre ozalaki même na Kinshasa oza na minute na mikili ya mindele mobali ya mema na poto mobali aza ya yo si réellement olingi mobali akoli mobali aza su na capacité ya ba force a kosala misala te kosukola bilamba mais salisa mobali yaya maman na biso alobi de show maman mbanda alingi papa te mais maman mbanda zande na besoin kaka ye a gérer mbongo alobi bovanda na papa na bino kuna me carte ngande na simbi yango to tuni boy comment olingi mutu te mais yo olingi garder carte bancaire c'est ça notre question comment olingi mutu te mais olingi garder mbongo na ye et sali mawa pasi na son maman na biso alobi de show na regretter comment ba comportement ya maman na biso o ya marâtre na regretter comment na comportement ya maman mbanda na biso oyo niveau anyokola biso tu peux pas croire yango to nga to tuna na suka boy question ezalaka nini tolobi te keza ba maman nyoso nde baboyaka bana bambanda na bango non tant na sala ba émission ya chaka exception ko bandela rater chaque émission na lobaka mo exception na lisolo nyonso tokobeta exception ezali mais plupart des cas ba maman bolingaka bana bambanda te pona nini basala kabino nini na fungoli deuxième parenthèse poto chité nazana papa mususu abenganga abi de show nga pendenge naza papa na biso akolisa biso na mama mbanda wana amanipula biso tant tozaiba na mike na ndenge moko ya bunyama mais lelo ndenge tokoli boye bana na nyonso moko te asalisaka ye bango tu bapanzana position ezate mais biso oya bandai konyokola biso tu mutu na position na biso tu mutu na mutabimisa mutu tala ndenge mokili kendaka na sens contraire oyo zokanisa yango te nzambe akanisaka via mutu esimbami na maboko ya nzambe mama longola kimutema mabe na bana mobali na yo nzambe nda yebi via mutu na kangi parenthèse tozongi na sujet yango mama na biso alobi de show zo yanga pe sujet olobela kuna po ba mama bayoka bandeko o bazalaka boye na bana bambanda batika yaya tika kimutema mabe na bana bambanda mama alobi de show toza na mboka mundele mais niveau a maltraiter bana na biso na mboka mundele oki kondima te bana diplomate mais on dirait bana diplomate te bana salite bana baza l'aise te bana bao vivre bien te bazolia bien te mais baza na mikili ya mindele pona nini mama ya mbanda c'est pas bien yaya eza kitoko te sali propreté maman na biso azo regretter na minute o babotoli carte ba récupérer papa na bango maman mbanda bimisi ba n'importe quoi pour dire que bana kuto za na bango baza ya yote ou yango to inga to tuna tolobi boy depuis bana babotamaki tina niveau boy bakomi batata na ba mama papa ona zaki ya bango pe bazaki bana ya papa ona kaka yo mama mbanda loko ye na famille bana pe bakomi susu ya mobali te yaya pona nini kimutema mabe ya boy yoka des shows d'Enar TV rien que la vérité et sali bien te et sali mawapasi na soni mama il faut que luka kozaka na mutema malamu kimutema malamu nde bonzambe soki yo lingaka bana batu te ya yo pe bakolingaka bango te yaya vilobi ezalaka ndenge mususu vile loko mona ngobo lobi ko baluke komi nde mususu koyeba te yo lingi bana baninga te bongo lobi so yo po pesi mukongo bana ba olinga ba oya yo c'est ça la question bana ba olinga ba oya yo konyoko la bana balinga okozwa nini mwana za muke to akoli okozwa nini biso toyebi ba famille musu mama mbanda aobokola bano baza ya yete soki ba beteli lisolo te okoyeba te soki ba beteli lisolo te okoyeba te mais ba misusu ba ko expliquer eloko te oromona kaka na DG stapambo comprendre que yenda abota yete ce n'est pas normal ce n'est pas normal maman komi loko a satana eza ba maman musu bozani na ndako bedombo o préférer kutuke okendo vanda na lifelo ke o vanda na présence ya maman wana présence no ekomi gênante okomi ko gêner bana na ndako pourquoi oza mutema mabe ça sert à rien mutema mabe futaka te yaya soko za muto za na ba comportement bo landaka des shows d'Enar TV maman yoka o tolobi
Soko landara des shows Denar TV oki ko sunga yo comprendre le mona kati ya lisolo oyo. Et belé banyoko la bana bat. Mais lobi na bango et soukape mabe. Parce que Bible ka yon mo lobi tous ces pays ici-bas. Moutoke futa na lola zate tous ces pays ici-bas. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Hier au kansate ka ba oya yo botindo linga bango ba ondo sombela ba ombilamba bien ba sapota bien ba injustice nyo sozo sala. Mutema na yo moko témoin. Conscience na yo moko témoin. Oroko sanzambe te oroko sa papa na bango po akenda musala. Orosala sembla pour papa na bango aza présent na ndako changer comportement. Mais so apesi mukongozo maltraité bana, c'est pas bien yaya. Ça fait pas bien. Faut que ozara na bonzambe. Na papa na bango aza présent, na aza absent, linga bana wana, linga bana na ye. Eza na basi belé ba osala biloko aboy, surtout na bamboka poto. Partout même, ezaka na poto te mais partout. Tant papa zali osala sembla neto lingi bana. So papa na bango apesi mukongo, obongwani lima, obongwami diable, obongwami Satan. Obongwani Satan na kati ya ndako. Non, ça fait pas bien maman. Keba vi ya lobi mabaluka tangwa. Muto akosa conscience na yete émission onde to sala boy. Soki yo ebi osala ngo conscience na yo eza témoin, oyebi ke loko de choix oloba ngape na za na ba défaut boy. Ngape na sala ngo na bana mobali na nga yaya, luka o changer. Voilà pourquoi to sala ba émission boy eza par sentiment te mais poto meka ko changer ba comportement. Nga ndenge na vandi na zui par na nga, yo pezwa par na yo eko sala bien. Soko lingaka bana mobali na te yaya, luka o changer eko sala bien. Lobi na yo yo yebi angoti. Kibumpaka na yo yebi angote na suka to ngé tout lo babwe. Ba papa pe faut tozala ka prudent. Oyebi tant tozala na mbongo tokenda aka na baloyenge zangi tina, mais obosani ke okoma mukolo. Orobosa na bano yo boti lelo, ebongo lobi na oyebi bana ba osaliso. Basi oyo bayaga na sima. Papa ba yela aka be intérêt na bango. Lobi soke yeli yo akopesa mukongo, akokende. Kaka bano yo sundolaki. Bano yo boyaki ko salisa. Bano yo bandai ko yokela mwasi na yo o négligea ki bango. Baonde ba rozonga pona secours na yo lobi. Via moto, nzambe kaka nda yebaka. C'est-à-dire, biso pe ba papa tozala ka prudent. Bana oyo boti, luka ocha bango en harmonie na mwasi na yo na ndako. Balobi te okabola bango ina bana olinga mwasi. Non, tia harmonie. Mwasi na bana ifu bazala balingana. Parce que na famille harmonie papa nde achaka. Ezana ba papa mususu akoya na ndako akipaka ta vie ya bana te. Na bazo nyokola bango na ba onyokola te ayebite. Na bazo lia bien na ba olia bien te ayebite. Ça dit yesoka yeka bacheli makoso na mesa na pilipili bela le atoki. Fini. C'est pas bien. Ezana ba para mususu bana bango ba souffrir na kati ya ndako papa azami ondira za akate. C'est-à-dire papa moko boye oyaza même pas na ki autorité. Papa moko boye avec autorité bafouée akipaka vie ya bana te yaya basi oto yaka kozwa na sima na yebisi yo ke baondi babebisaka vie ya bana biso siko eza nyonso te et puis nyonso eutaka na ndenge yo mobali obandi soki mobali oza na rigueur moko na mwasi no na bana no mwasi pe akotosa bana na yo mais yo moko soko oza na rigueur te oza na une autorité bafouée mwasi pe akobafoué bana na yo c'est comme ça. Ça dit mon mibali biso pe ba papa tozwa moi leçon na ba sujet ya boy. Ye barata ozu moi si mibali est-ce que vraiment il y a l'harmonie entre bana na yo na moi si na yo? Plus solo la na moi si pesa moi si harmonie affection alinga bana na yo. Parce que ceux qui yo moko landeli affection on a te entre maman na bana nani akosala? Moi si akosala ngote. C'est-à-dire chef de la famille c'est le papa. Donc, papa, to fungula misu na point où ça si j'ai mon co, c'est vraiment important. Parce que lelo papa, ce qui a négligé rabana nae, kasi lelo il n'y su que l'endeni. Moi, si on a ko manipuler, ti abomier, azu bambongo na ina babilo ko na enyo so atikali nango, un point très. Mais loko la garda ki bana nae bien, bola moi ça la ki bana nae, voilà pourquoi bana nae va prendre défense. Ya papa na bango lelo, lelo papa olembi, a j'ai commis ebele, ozon ko kakutu ko lobana moi cité. Mais bana non débat comme ko bunde l'intérêt na yo. Voilà. Voilà côté na bi que même biso ba papa il faut faire attention. Tant olingi moi si ami balé, keba o négliger bano yo botaki. Oyebi ndenge ko sukate. Plupart ya basi o bayaka na vie ya mutu ya mi balé. Plupart ya basi o bayaka lokwa ba marâtre ba maman banda. Plus bayela ka ba intérêt na bango na bano ya ko bota.
oya kokuta koluka détruire ba vie na bango eza bien te. Vraiment et ça li pas ce sujet à maman na biso ngona, mais par contre maman a sauvegarder vie à papa naye, a retirer papa, a retirer numéro naye, c'est-à-dire à saleli carte bancaire mususu ba canceller o maman bandazala ki nango, maman bandazala susu na accès na compte ya mobilité. Et ça li mawa pasi na soni. Maman soko zara na ba comportement boy olandaka des choses Denar TV, luka o chanze lobby. Tu es baraté lobby et simba mina maboko nzambe. Voilà o tu ngé tolo ba pona maman yango wana. Benga des choses Denar TV na ba sujet ya boy. Pesa biso ba sujet ya bien tolo belango o e komeli bino e komela batu mususte. Donc voilà o tu ngé tolo ba pona maman yango wana toza na bolingo mama linga bana mobali na yo e kozala bien. Lobby na bango yo yebite tantôt bango nde ba angelu na yo ya lobby ba o yo moko boti nde ba démon na yo ya lobby. On ne sait jamais. On ne sait jamais tantôt yo konyoko la bango bana mbanda ou bengi bango ba démon lelo mais lobby bango nde ba angelu na yo lobby bango nde ba Moïse na yo ba oya yo botaki o kanisi nde ba oya yo nde ba Moïse bango nde ba démon ya lobby pour na vie na yo. Des choses Denar TV, rien que la vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses Denar TV, des choses Denar TV au centre, rien que la vérité. Tous les qui na annonce. Tous ça na annonce na biso ya kafu kara nene to ke na on a des shows Denar TV. Tous les qui na annonce d'amour na zana maman na biso, maman azana na Paris. Maman na biso azana Paris, maman azana 53 ans d'âge, maman azana susu na mwana te bana na inyo so bakola. Maman lingi mobile moko a bien intellectuel et locution ezala bien. Maman lingi mobile à 47, limite 60 ans, soko za intéressé. Benga des shows Denar TV topé sa oba coordonné à maman na kuzu. Nazana maman na biso mususu mère de 4 enfants. Maman zana Paris. Maman zoluka mobile a bien. Maman lobi mobile zala déjà na papier. Maman lingi gigolote. Koya pe pona koluka ba intéressé. Soko za intéressé. Maman lingi mobile à 46, 51 ans. Benga des shows Denar TV na pesio ba coordonné à maman na kuzu. Nazana maman na biso mususu mère de 2 enfants. Maman zana 53 ans, maman zana Londres. Maman zana Londres zoluka mobali a bien. Maman alobi mobali oza na papier to papier te, bolingo eza papier te, sala kaka irresponsable. Âge alingi 50 à 56 ans, sokoza intéressé benga des shows Denar TV. To pesio ba coordonné à maman na kuzu. Nazana maman na biso mususu mère de 4, 45 ans d'âge. Maman zana Hollande. Maman lingi mobali a bien responsable. Mobali alingi azala mulai koza mukuse te po maman za mo mulai. So za mukuse ko benga to de show na mekaka kano mambo mekezate ya benga selon critères. Maman lingi mobali a 45 ans d'âge plus. Sokoza intéressé benga des shows Denar TV. To pesio ba coordonné na kuzu nazana maman na biso mususu na Belgique. Maman zana 33 ans d'âge. Maman zana mwana moko. Maman lingi mobali a bien responsable. Soki ozana yo star ko benga te. Maman lobi choko ko chate so oza muta choko pakula kambi. Yaya ko benga te so otalika ko moni ko pakula kambi. Ko benga te awa tuzano posa te critère na ona no yete soki tozui bato balingi bato ambi to koyebisa yo par critère obengi. Soko za intéressé benga des shows Denar TV. Maman zana 33 ans d'âge, maman zana Belgique, azana mwana moko, azaye moko, alingi irresponsable. Benga des shows Denar TV to pesio ba coordonné na kuzu. Tozana mapangu ya koteka, mapangu nde, ba terrain te mapangu. Tozana lupangu liboso ezana commune ya Bumbu. Lupangu ezana commune ya Bumbu, lupangu wane ezali 24 sur 26. Lupangu wane eza sur Asosa. Ceux qui ont intéressé, benga des shows Denar TV to pesio ba coordonné na kuzu. Nazana lupangu mususu ya kote kananjili. Lupangu ezana njili quartier 5. Eza sur place commerciale. Eza vraiment na esika bien. Lupangu ezana grandeur ya 18 sur 20. Ceux qui ont intéressé, benga des shows Denar TV na pesio ba coordonné na kuzu. Nazana lupangu mususu na Kinkole. Lupangu ezana Kinkole. Lupangu oyo mama bande ko tongango na boule ya 2 niveaux. Alingaka sala mon appartement na à 2 niveaux, mais compte tenu à santé et tungisi, maman a commis na besoin ya mbongo. Le pango eza bien, eza na Kinkole, c'est une parcelle clôturée avec portail. Maman sugisi on a niveau à sentir, ce que vous a intéressé,
benga na Desho Denar TV topé so ba coordonner nyonso en détail. Toke toza susu na lupango mususu ya suka. Lupango oyo ezali na njili. Na njili Sekomaf. Lupango eza terrain. Moni ba terrain oyo pas du tout terrain bon. Eza ba terrain ba jardin. Eza ba ferme to robenga ondengo wana parce que eza déjà na liziba na kati. Eza na bilanga et puis papa bande moi kotonga déjà moi bande ka mike na kati. Eza terrain moko ya munene. Eza na 40 sur 38. Ceux qui osa intéressé benga Desho Denar TV to pesio ba coordonner na kuzu. Voilà autre ngeto lo ba pona lelo ngwana. Wana soko talinga mbalboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV ota la réalité. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.